Bonjour à vous tous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Merci pour l'amour et la confiance que vous ne cessez de manifester à travers cette émission qui n'est rien d'autre que sur www.kleboa.com. Donc aujourd'hui, on est ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Bondalungwa. On est venu voir un artiste, pas du moindre. Lui, il s'appelle l'artiste musicien Champion Voilou, un ancien du groupe Wenge Musica BCBG. Il a travaillé tout près de Kofi Olomide. Aujourd'hui, il travaille avec Héritier Watanabe. On va les découvrir ensemble, mais pour l'instant, je vous laisse le temps de vivre Champion Voilou et moi, je vais le recevoir d'ici là. Voilà, Champion Voilou. Ndewamut, grand prêtre, Amos. Plaisir à tous nos champions. Trouve un abisso. Vraiment, Banandal Basipeli, Talagari, Trouvaille, Banandal Basipeli, Makasi. Oui, qui va jouer à trop. Eh, Bélé Makasi. Bon, Yo Moussala, un peu Moussala, c'est tout à fait normal. Oh, santé dans les années. Bon, par la grâce de Dieu, Yo Mouzo Monatoza, Kimia, Kolazo Sunga. Donc, on se bat quoi. C'est pas Champion Voilou. Le loso beba tanga bato bana histoire à musique na biso za jeune, moza parmi bato ba na katia histoire. D'abord na mokusi to tanga tout ça mo ke carrière na yo banzelo tamboli Champion Voilou na bato balanda biso à travers le monde. Oko yebisa bango nini. Moi mo ke carrière. Bon, on a battu tout bazolanda biso à travers le monde. D'abord, on a pesi bambote na tous mes amis qui sont partout et un peu éparpillés partout dans le monde quoi. Nana ba masebele na poto ba pepito masikini ba popol masikini ba dulumido do baza vraiment belé ba pongo pontiac donc tous mes amis na pesi bino ba mote place boyali montuna bino na sir bino boyebi carrière na ngani bandaki mais na quand même fona loba même pour na ba fanatique mususu ba yebaraté bon le quoi mon anion surtout na uta ki na ndaku na famille tout ça là famille na biso yebi kaka papa yalaki, maman yalaki, na botami, na maniko kola, na banotanga ba classe comme tout monde a quoi. Bon, yo yebiga eloko so flamme wana na kati ya mutu, au finir kaka donc au finir par ko atteindre destiné na yo quoi. Donc ndenge mo pe na ngai musique ba nettement orange nga makasi na kati ya nzoto. Bon, à l'époque j'étais encore élève, na otanga na complexe scolaire, ça c'est la bambinière, en passant na pesiba na toi bambinière, bambote donc ba na vraie école. Ngana mona la bambinière donc boye lycée Prince de Liège à l'époque bisosko bona bambinière donc badjogo ba Eric Bokanga ba ebi masolo ba Berto Matugu ba ebi donc j'ai ça très bien donc to tangi ba classe à solo ya moni moi français to ba pena ya moi normal pas du charabia moi français était français parce que le barana anglais ba langue belé moto ebi mais champion. Après, il y avait eu un temps na Kinshasa, tout le monde qui Pirate Adams a eu Kozoyo, Bokende Côte d'Ivoire. Et ça m'a demandé, raconte-nous na Pirate Adams. Justement, on répond à la question, mais nous avons un recto. Donc, on a bandi carrière, na banana na percussion. Na parlé, na beta bambunda. Ba grand bazo combattre, mais moi, no problème ni naï. Babi non peut-être ça donne bon au départ ba no qui pas on m'a mingité bazo monara bon l'aime ce ça moi mais au fur et à mesure flamme ngozo mataka nga pe nazo poussana ba parki donc et là on so ezaki ko relier ezaki ko s'accorder na musique nga ezaki tikenga toujours mbunda ba son nazo ba guitare non ba mélodie ba voix ezo tikenga ti na bani na orchestre quartier to betana ba massa na biso ba Serge Soki na betana na jeune frère na ngaiti à l'époque tout ça le mouvement na biso mona OK les moi mbango mouvement na biso mo de New Stars zo répéter na mungu wa bana bandal tout ba ebi donc na mouvement na biso na ba tête ba bima pe mo ebele netinani bon na kopesa nditi petit na ngai wana vraiment petit frère propre Jean-Tamisine Lissimo wana na bien formé par ngai moko même yé moso bozuye a odie sabino donc yé penza na soki na temps ya ko façonner artistiquement parlant quoi ndena grand na yeba yebi ba Marcel Lissimo ba Coco Lissimo ba yebi kutu Marcel si je me rappelle bien ara oswani sanga période moko
Marcel ici mon apprécié mo déplace ali atakanga mababi mais massa yo ndenge nini ozo kimsa petit na biso ba chik ngabi tena o kimsa petit na no ba chik te petit a na talent il faut to mega ko encadrer pour nzambe apesa mutu na mutu likabone on ne sait jamais Marcel lelo moni makamna ebsaka yo à l'époque bazo vana awana ngiringiri na ngambo voilà bazaka na bola fa si je ne me trompe pas bazaka na bola fa mais et comment il bina que jantamicine tout tellement to no travailler trop ba grand na ba ko lukatinga ba ko mona orchestre ni jantamicine na ko émerger tu sois dans ma bien grand frère mais heureusement avec un télo moi aussi un télo tu finis ça qui par se mettre d'accord na tel ça qui va paramètre que non tala boy à comprendre mais le résultat Jantamicine ici moi l'un des meilleurs animateurs autour de la Congo parce qu'à l'époque tu solo tu as wengé tu zaku tu te wana solo wengé là te janta ya yebina pese ba mota trop place ali et puis to beta ine pe lo mo sous soir retrouvaille mo to salagi to beta mo lo mo moustiquaire on a cadre de sensibilisation ya malaria to beta ine lo mo sous to se retrouvaille ça qui bien makasi mais il y avait eu aussi un temps avant que tu kine Angela Pirate Adams où les canards appellent la wengé musique à BCBG tout 34x4 yip c'est biso non parcours non parce que ça jeune mais makambo ça les mots les la biso bazo ko neni bon en fait ngai wengé vraiment nazaki membre effectif ya wengé ti mais nazalaki ne ko collaborer bien na ba musicien bela wengé notamment Titinal Campone bon yeto donc batu den adro batu ba yebi to collaborer na tellement trop to zala donc to zo moi tembelé patient kusangila bango to zo tellement intervenir bango album ya président JB a fait de l'amour wana sérieux wana na esbai na esbai bena na parler kuna ngaba ya ba zwinga italaka sérieux wana ba zu na tina mati kuna na travailler album a fait de l'amour biso za bato to apporter pe moi Pierre na biso vient nga yo nani papa malongi ayebi vient na biso senado na pese ba mote place ali to saka na ba fait senado donc ba patient ba Burkina Faso ngai bon bah alka tu travailles dans l'album wana moi ba te belé tu apporter pe moi Pierre na biso après obiga ninge zalaka po wenge sirwana zaka blague te pour no kota kuna yakilo wa moi sentir na bango basi basalaka bon ngana zaka bien na ba monsieur belé a wenge to saka na bango bien ya ba wenge ensemble no mona yo mo po matina podium zo gratos zo beta tout ba mona yo na betela wenge ndule moko zalaka ne kol moko bona la science ezaka obiga wenge te ba soliste ba yakate biso to beta sero wana ba masa na biso mo boye kala ba papi kalombo to zaka na mouvement mo kala les gaulois na ba Toussaint na pesi bango ba mote ba place bali biso beta siko tant to beta wenge sko lingo banda ba se rendre compte que maître Fikara yaki na noté Burkina Faso yaki na noté na ba recherche ka ba mais soliste mo do beta to parle la sérieusement soliste wana beta le mouvement na beaucoup luka été ba looking wana heureusement pe biso to tikala ki poto tala pe wenge ba looking wana bani tout ça là na ba ndula ngo to banda ngo ngai Seguin Gunther mutu na pese mote na yite so azo ba susu Seguin mtazaka na drum ngai et puis patient kusangila na décrissement banga na basse na biso suka batika na Canada do pese pe ba mbote elekela ba donc to beta suka na ndule na beta générique série wana masample ba do zaka dégâts to ban ba to ba tellement mabe na la science wana ba bina les gars biso na guitare champion malheureusement ba guitariste ba yibi makamona loba oh la guitare acoustique la mingi basé pour na ba rythmique wana masample wika solo il faut kita mo ba 24 siko na beta nguna e ba jouer to bandaka na ngoi donc izaka ma bien ti public ba sepela public ba sepela makasi déjà wenge po ba matiso wana faut pas comprendre goza muta niveau okitene na expliquer bango mo ba bo luka jo wana to beta wa voilà pour dire que champion a vraiment la carrière mais par après par après siko yo ningi zaka to pemi na biso na ba parler ningi zaka yeme bwanga zo luka oh vraiment wa uti mikili banini yeme bwanga fa même mission na Canada webi ka ningi zalaka nga comme d'habitude na vaina na parler ba yo luka nga oh mais yo pemi boneni ba talent belé kuna masolo ya kuna banini il faut ya ça va na kuma mi vient na mo mdara ozonga l'époque mais sincèrement na busa ni kombo na ye vie mo ba no la nelanga pe bien mais na busa ni kombo na ye vanga ya zunga to keipu c'est loin na Kilwinzi si je me trompe pas tout comme na Kilwinzi na tala ba musicien do ba musicien yele bo ebika biso do watu na mo epakula miankolo et puis biso za ba bengami pour na domaine nyonso tout ba infiltrer ba ali mais biso za na ba ponami yakata makamu tant na komi bona jouer guitare tant on a niati président aimé bwanga et moi ebila pese ba mbote bon président Getch tant on a niati ki malamongo donc via lobi yende mutu na za oluka malamongo azwinga chenga wana
azui frère nanga Alvarito Solo atie wana na solo le soliste a fallu pour pas où tu peux go longwa mikolo ya to sa ne be mission wana pena frère nanga Alvarito Solo ye to sa ne makambe belé wa Pierrette Adams vous avez toujours oui to ça toujours na donc ye to beta à peu près 10 ans 15 ans ensemble tout grataka ensemble donc Alvarito to ebani bien donc somme dans une sonne na nzonzingi to kutana Alvarito donc mudango da banganeti pourtant ngala no beta bo Alvarito abi dia ke fie fois zala donc to ebani tellement bien alors va jouer donc j'ai pené quota quoi cohésion quota makasi na Alvarito na pese ba mbote bonne chance à lui na regarde ça la borne mo bunzube na nzube na Lomé azala Togo wana monde Togo dans tourner ce clip wana monde bancetre azongi na Togo yebi kaka to vanda trop biso akibata Côte d'Ivoire mais Togo neti ngana Alvarito kenda ba Togo ata ba 37 fois to comment là parce que wana ton Pierrette Adams ça memi no boki na botemmo liko to wana tout bo vandi ça maso wana Pierrette Adams kani mango zolo ba to zo leka mwa Pierrette Adams ayego yana kishasa après mebwanga Pierrette Adams bwanga ninge yebi ka yeme bwanga ninge alaki wana jeune to azo luka sero photo kene mekili photo luka boto luka ba vie yebi ka ko kemba mabeninge za vina biso yeme bwanga to mona ka mangambezo umela comme ba jeune union surtout on espère rébellion côté la biso to akina ba massa na biso ba Jordan Kusa massa na Jordan Kusa bel homme na pese mbote na Paris place ya Ali to zakina ba Gissan Sakoko yaza na BCBG sikoyo to zakina ba petite na biso yo ba Françoise marcation yé pas bilan na BCBG donc ba tete wenge kumbela na manong lelo ba mise bela minene ma mboka lelo to utaka na me to utaka pa vina biso yeme mwanga to salaka wana titi ningi wana mutu na mta koma yo lukaka nzela na yebe swaza ke BCBG Jordan akelukane nzela na quartier latin biso to yo kene Côte d'Ivoire ngai Alvarito neve na nga Tibas yé pas na Canada na minute azapé basé na Sénégal Tibas et puis Drumer na biso Omega Mantita ye aza mona bambidi kuna mona bambidi ba Saratoga ba Pichumina tozaka mo ebele ba kana secret ti biso yo kene Abidjan ba massa batikali kotoyo quartier latin ba msu BCBG bon ti lelo pena ne makambe koma bo ne makambe koma meto bokene na Pierrette Adams na niveau ya Côte d'Ivoire bo réaliser ba album bo saki ba voyage mususu bo saki bo travailler na Pierrette Adams na Côte d'Ivoire bon avant na to kene na Pierrette Adams casting ya laki toujours tala ba musicien wana otuna Alvarito ayibisa to kutata ba ata ba 700 musiciens pour ba texte za osama na commandement na Gombe na Simakuna toke to sali ba test na biso ningi zalaka banini tant na ye kaka comme d'habitude ngata na matika na équipe na ngana ba Alvarito na ba Omega to beti kaka boye à l'époque wana Pierrette Adams agina arrangeur na ye Bunkana Maiga c'est un journaliste na TV5 bon mon représentant émission na hit parade star parade Bunkana Maiga grand maestro abeta flûte donc aza mystique aza arrangeur Alpha Blondy aza arrangeur Salif Keita aza arrangeur ya Aisha Kone bayaki na ensemble est-ce que yende mutu faka zo ba musicien yende talaka oreille wana yende est-ce que faka pona musicien ni na rozwa biso to beta biso est-ce qu'on a Alvarito ba pona biso uzomona degré ke na ninga mabete za boulot na biso to ponama ba pona biso to ke Côte d'Ivoire tant que na Côte d'Ivoire à l'époque Mobala Pierrette Adams M. Florentin Duart na pese bambote aki directeur général à Marlboro Afrique tala niveau donc on a ma balançoire vive ne salim na donc na minute kolo na dans kolo et ça la biso bien donc to vivre une expérience mo ya bien talaka directeur général à Marlboro Afrique a jusqu'au OK sa femme na ya jubino en charge biso na Alvarito donc na ninga mabete to vivre pena to viva to beta pena ndula solo po biso na ba si ça Afrique de l'Ouest wana tout na ba to bola yango na ebite ngana na koza tana peut-être ba 3-4 pays en Afrique on a monate peut-être faut revisiter nanu carnet nanga po Afrique na to bola ngoma biso kena ba île de Gorée to kena ba île de Gorée na ba 99 déjà biso comment na île de Gorée to signer na livre kuna biso na ba Alvarito toujours to signer kuna donc ils allaient vraiment bien mais ça expérience moi ils allaient bien ils allaient très kitoko mais siko champion voit lozoni mboka surtout qui kamba mort be champion voit na quartier la te pas Koffi Olomide yo na Koffi Olomide oza na chance bataminene beaucoup de na isunene na Koffi Olomide au kota quartier la bon ngapona kota quartier la te ils allaient concert moto betaka na Pierrette Adams ils allaient le 1er avril 2000 en tout cas dans la mémoire one honorable Serge Kaimbe na asi a contredire ngati ya yebi makambo ezaka le 1er avril 2000 oui to beta concert mo na Côte d'Ivoire na Hôtel Ivoire parents quoi concert wana ezalaka vie na biso quadra na PC bambote via Gbada na PC bambote place ali quadra mdalaki parrain à concert wana siko via uta Paris akita siko yo Côte d'Ivoire pour parrainer concert wana Pierrette Adams
comme d'habitude na complémentaire sur le rango ezara nini pa na ngai ta nazo beta bo nazo beta vie pena longwa place ayali po ba image ezali vie longwa place azalaki na salle amata pena tili kolo place nga na obeta asenga nga guitare na nga solo na pesa vie guitare ba image wana yali ba ko lukango so batuni Pierre Dalam za relaxant na pesa vie guitare via beta pe solo abinisa batu vie na achaka na ambiance na lito ipena vie bisanga petit na nga uza moi genre uza somo penda quoi Neni abeneni go congolais. Oh, mais viens à renseigner. Ah, quand même, même n'importe qui, même quadre. À renseigner, il y a wana ba petit wana ba congolais pour Pierre Dalam ça c'est que no biso za ba congolais d'origine ya RDC. Ayi ba déjà pour ka doité. Même vous ba biso to ka doité touche yembeli ne betelo ba ka biso ba RDC ti ne ya ko sala pe papa. Tant via y concert na biso et au sala ke voyage musu ba ya suko na quartier latin. Namoni bamba masananga ba yolukanga Jordan Kusa Fali na Fali Poupa DiCaprio na Buro webika Kusa moto neni vazo lukayo yo fokoma kuna manini tout ça là ningi zakaka wana pa to kena to tala pe vin hôtel na Sofitel na MC azaka na Méridien ou na Sofitel je me rappelle plus to solo là papa bon bref nazo kataka mikuse tie o sala kina yo songa kin na yo songa kin to kutani pe na vie papa na intégrer mouvement webika kati au côté siko mouvement webika mouvement ningi zakaka na début mutu na mutazo mbina kaka azo dinta makana nsima na yali ko tikate ningi zalaka wana bon ngape batu travailler nga bayebi na zaka toujours humble na toujours humble na pemi na c'est discipliné na ola na norme on na ya kokutela mais ça mo musu na ndule moboye to beta zaka suna bibi te je crois na mon fleur to bana beta na anniversaire ya vient biso lulu mande zaka si anniversaire femme na je crois to beta c'est quoi to na ba montana kamenga batebele belega mais nga siko curieusement na no beta mingi solo te na beta ka accompagnement na kanga na banzem danger na banzem muswaka viens quoi et c'est peut ça établi mais non il y a la soliste faut beta rendre solo nga na yebi que grand soliste faut beta azo beta solo te nini bon yo yebi kama mandule nena ba mandule batu ba yebi qui est au sala ke papa na sauter kaka to bandisco sala album c'est quoi Bracadabra ndesco via ba bon ça va na otika siko ye à se déchaîner ce que batu ba comprendre qui il est réellement qui il est en vrai. Il y a un moment où l'album a Bracadabra, vu ce qu'il a une charge totalement. Il y a combien de chansons à Bracadabra? Na Bracadabra, na beta trop. Na beta trop na Bracadabra, na beta banzembo belé, mais na beta pena ba massa nga neti poupa mystique. Ah, poupa mystique na PC ba mote place à aller. Bon soliste, infidèle pena ya umeli tuna quartier latin. Nzembo ebuyi. Betenge pe mutu nga wana tu batu nga. Nga nazo na moi chance mon vie na travailler na ba bon. Travailler na ba bon mais ce que nzembo pe pamba nzembo belé obeto ebuja bato belé locataire à l'autre akolo lopango. Hymne national. Oh bete la bison. Au mois d'aimer pour na ça bien. Et ça va fan va bien. Et ça Pichumanga bien de la nation pourquoi pas na Paola Schengen. Wana osala pena ba Eric Bokanga bien ba Matumo na Room ba Berto Matuku ba Pongo Pontiac na Paris et ça va vraiment bien po. Comme on les appelle bien ba archive non ba tout faut ba yebarat. Let's go. Yango soki komaki ke mutu tout soki komika le 27 le 28 locataire. Donc vraiment vieux inspiration nango soki on est champion. Te bon problème yali omoni mutu to abeta na latino yali latino na nenga mabete eza parmi ba grand libulo to na ona nakati ya mouvement. Pose la pembe na quadre en tout cas faut oza mutu mo oyeba pina ko apporter un plus quoi pour la latino roya boye okuta nzembo lem su kera pamba okutika ba chanteur bazo mana moi fond ya clavier bon yo sko tangi guitariste c'est faux baksa maele na yo ningi zaki étoile d'état na baksa maele na balinda like ba désormais ba nzembo mo belé ba nzembo yo moko grato be wana ba nzembo wana beta mais ba CD yaliti ba CD zali au mona comme na ngeza wana donc
vraiment côté on a ça vie pe merci vient nga quadra kora merci pour les album na ye azaki peut pas obligé pe achanga yi wana metanga ndimaki ke ngai na beta premièrement ils pour accompagner qui savoir na nga yango tikela nga charge wana na beta vraiment vie merci beaucoup place vous allez ba bota trop kolo za na mais champion voilà malgré confiance au Koffi Olomide Pesakio chef d'orchestre adjoint au Betty Banzem chef d'orchestre au diriger quartier la thème Mba Matutu Baibaki mais au décevoir Koffi Olomide na tongo mo boy ose sur na quartier latin pourquoi l'ongwa na quartier latin non na décevoir qui viété au moni lelo réalité photo lo ba vérité ndeko nanga monsi yo da mupandisa monene ya mboko na RDC donc vous avez un journaliste certifié wana kutu ya kusamba ezati lelo to ebi bien que mission pour vivre bien il faut en visibilité il faut en visibilité makambe za la bien batu bazo yeba ke yo boy mon netine na beta nzembo lelo na nenga mabete lem su bate bele pe ba ebite ke ngam na beta ki yango faut revisiter ba CD otala na nenga mabete nzembo tout tangi wana ça succès ba linda like ba désormais ba oyo voilà bon kotoyo en tout cas na mega komicha moi moké na place à quadra koraman na kondana na vie mingité na ebité za mutu peut-être ça c'est selon moi ça n'engage que moi ngana mona lokola selon l'analyse na sala ki na mona lokola via un peu dessus faire propulser ki bana mibali a propulser bana mibali ba yebani yobi ba star ebele ba bima na inutile na tanga ba masa na ba ebele kuna ba soleil wanga donc ba star ebele et puis na moment moi mokevi a perda ki ba valeur ba tête wana nyo surtout a perda ki bango na moi minute moi moke en tout cas perda ki ba tête nyo so ala ki na bango yo mo yebi bango ba tête wana so ba kusa ba zaki souté donc quand elle a été etikala ki pratiquement etikala ki vraiment vide quoi par rapport à ba tête que mission mo so bimi bo mona ki kombo ba zaki souté. Bon, bisous que tant toye, pour nga zaki nanga déjà na ba massa, mais tant na ba tant toye sadi bato na bazate bisous de tikali. Viens si quoi comment il la peut-être wana selon nga na comment mona vient mona bato na sina fula ki bango yo tala makamba sali. Bon, na bana tuko fula suba misuso yo. Peut-être wana zaka selon ngai. Mais oh, vient ninga sala ningo wana na zo sa décembre na vient nga lelo po. Soki vient sala ningo wana. Que ni ba massa msuba ke a pinir ba biso to tigali to zo visibilité te côté wana pena mon vieux mega mo bungsa muke vous avez na ngala linga ko to quadra vraiment na lobelo yango boive mega mo bungsa muke po biso to ba petit na yo même ba maso ba tigali na quartier latin sont des bons musiciens baza ko ne belé ba omba ba lindalala ba maya se ba poupa mystique ba massa wana tout baza na pour sa visibilité ba visibilité ko fait linga bomba le kana TVT to linko na les aramuke clair Tolikonda te nani ma bete quartier latin côté salaire makamuto ya kinango normal banini nga via pilanga car yo yebi car ben ja bien ma fa tout normal car makamuto salaire nanga en bonne forme mais ngala zo ba côté visibilité mutu moi alem sur Australie alinga Koffi alinga alem sur nzemona les 27 les 28 telande ti so na kota aka na clip wana so na zara alem sur na kata clip wana ozomona sens ngana lobela so na zara alem sur na kata clip wana to na kata nzemolwa Mosisi par exemple il va me donner dans bitango Monique yo mo yembiango donc oza ba obike ya shanga mo la linga siko ngam na beta ki bina ba guitare nzembo wana moni so na zo ki tamwa visibilité que na clip nango peno yali tala force nzembo mone yala ki force a vient na biso quadra e nga osala nga pe moi bien nga na profiter pe yamba fane bele balinga guitare wana beta wana ngam na betango e nga osala nga pe moi bien na zo nini donc tout wana nyonso tout yango mtelembisa ki ngai via décevoir yo déception ngana mona yango ma déception makasi po tala banzembo lokwa ba désormais wana na beta na lokwa vient na biso lokanga la Jopene Franco e ba kenta ningo wana mabu na réveiller sous Franco vous a danger na bilo wa mso akala yo ma to ibite soki koyo ezandi na nzembo musu na beta bolo et les poissons et arabu neti nzembo batebele bakanza vient na Rigo Star mtabetango vient na Rigo Star ba mundele grand soliste ya mboka donc wana bazalo kwa ba décametre na biso ngana benga ba onengwa yo modèle nous akanani te na répondre au monisco batu bazo kanza ke Rigo Star mtabetango pona seben mona beta na suka na lo et les poissons siko
bon ba grande côté moi ça nga bien ba tu vas comparer nga na ba grand le quoi ba Rigo Star. Il y a une image aux hommes en tête. Image le quoi na zagité moni ce comment tu as confusion. Oh na nga mabete tout le monde na ba kesse musu lelo salelo na yo pa o senti que ba do boaka yo ba so yemba yo ba moni yo pele musu na clip. Bon bref yango wana donc sali na moi bien. Donc nga na mona ka ke côté nanga ko na mona ndeti na travail et puis biso ba guitariste faut qu'on se le dise biso to ba guitariste ba na concert après faire na que nous kabelane chanteur vous comprenez biso ba guitariste ba tchaka suka neti moi na second plan wana za ba réalité parce que moi nga lo baga ce qui est réel biso ba tchaka suna moi second plan oh to sala ka musala makasi pour biso ne ba musicien ba to ba te so ba musicien za ba chanteur te za biso ba instrumentistes nous les instrumentistes ça dit nous des guitaristes des batteurs donc bref Arsenal na biso surtout ba benga biso ba instrumentiste ba benga biso ba musicien bon tant ozo ebanate visibilité zo za penate o monte ke mutu muso ko kabela yo mutu muso ko sunga yo pour vie na quadra ay sange lo mogi muta vivre na salaire ti donc c'est-à-dire muta ko vivre au-delà du salaire fanatique moi c'est pelaka na yo bani lem susu o mona ko ya bo kabelo pe mongo moko bo esungi yo pe na famille na yo il faut peu visibilité pe faut za la bon ngana mona ki via ba makam ngani na ndo luka na mona ke na se retirer nanga na pemi nanga na parler na pemi nanga na parler bon na ninge pe lelo ninge makambe koma boya voyage moko quoi nga voyager ba benga ma bokanga chombo ah ba journaliste wala mystique vraiment bon bino ba pandi sango ba teza ko boya c'est trop dire ezalika ke tutaka braza ngana ye bon bébé nanga Queen Cornelie na pesema souffrant bon zaki na mama moko na ko détail te fala ke senga ika ke non fala ki na za kin senga fana kin yaki voyage mo Angola na na visa nanga mama nanga surtout mais na préférer na kente na tika na kin pour na kiper na moi non moni ma fille passe avant tout na ninga logique des choses na mona ki na kiper na Cornelie nanga Queen et puis wana za ndoya mère talaka ndoya maman nanga mama Faustine tanga ki maladi ni wana senga fana na kin et ben non nécessité présente dans la kin on a na voyage wana te na ningi pe na pe maki na ngati lelo ningi sala ku ba Berto Matuku ba makambo CG po ya zaka toujours na ngai donc tongo butu moi Berto Matuku atika nga jamais ya zala toujours Berto Matuku c'est-à-dire moto avandisi masolo na ninga mokete Berto Matuku bondi melanga do so kutene kaka o sepeli moko Berto Matuku de même de to sepela pour na Paola Schengen et puis na RTB les Ouda na Londres sans oublier Dodo Mido et puis so nazo pe ma bien mikolo na ebité Eric Bokanga zo tikela nga tante talaka Eric Bokanga mais maestro za côté nini mais nazo comprendre mongo za zo traîner pour na yo okoya mangu te ko zwango talaka Eric Bokanga vraiment na éviter quoi donc vraiment non Eric Bokanga na éviter quoi donc Stéphane Moussa Sakosima to pe na Londres et puis Cyril Kina Bambote Belé mais champion après quartier latin bou to quand même so ozonga pas JB to pas wera to monyo pas héritier Watanabe champion voile aussi partout bon héritier sur beaucoup de neni l'homme du moment yeba to bengi l'homme du moment ah moto na tembe ça dit na éviter quoi ce qui tembe alagi le fondateur a tembe ali wana pina faut vérifier ah non bon mais pour la tembe wana ya na temba bien ya na tembo ezolu tembe mo ya positivité Gogan moto na tembe donc c'est à dire ya za neni aibige ah muninga par exemple atongi moi azui moi mabele mon beaucoup na bundaki azui moi mabele mon beaucoup yepé positivement abike non ngape funa sala be fort na travailler un jour pe dans capable pe ngape na zope mabele omoni batemba bien ngwana tembe we comme ce ko mabeke ah ndeko nga mosa bete ki catch na basket na bien yo po lingi ka na basket wana te wana ce ko mi temba mabe wana ko mi envie mais tembo eza pas concurrence tembo eza que non muninga azo progresser vivra bien na ndako na ya azo lia bien tout ça va bon ngape pourquoi pas ngape na koma ndenge wana Berto Matuku bakar banini tout ça bon pourquoi ngape na koma moi car le roi Berto Matuku za mabete wana eza temba bien eza ko envier faut pas ba ça la part des choses Goga na mboka héritier Watanabe ngana pema ina ngana parler na pema ina ngana parler ninga zalaka upemi na parler ah en tout cas dans ce matin na koma ina ngana requin batu bana mikili ba on a homa requin na be studio kaka mais yo ebika ti biso pe moi kombo da c'est salama batu ba bengo aneni maestro boulot mo ya ya ko sala bani ba pa kolinga de la part na kina sali boulot na ngai mais oh na fala ka mo msuna TV na mona ga non oh lettre mo ina o déposer mais quelque part ah lettre tant qu'artiste na tel oh lettre wana ke déposer oh wana moto na tembete mais wana frère nanga wana ndiko nanga oh alungwe ah na tana ngape na ko mutala
ba wata alongwe ti makambo évolution surtout ne comme ça la papa papa ngape na fa na zo landela kaka oh na moni magi oh mouvement oh meta on a moni mouvement Nathalie siko bien oh wata frère na ngai tout ça dana ba bon rapport famille qui toko makambo nyonso tout pongo pontia ka ibi makambo na zolo na bi mais pourquoi pas na travailler na frère na nga pour na za sûr et certain à 70% mutu ko swanga te pembe na wata na nenga mabete na zo ba makambo na ibi ke wata tanga zo mona champion aibi place nini ofwa chacha on na kara mystique hein to kanisi lobby olela te pour te wi ke wata osa makambo car batu tout ba monde na monde entier te batu omoni moto na tembelo bi to fanda ka kimia makambo na loboyo président tenda ya ibi yango ngasi kuna na moi chance moboyi kolo apesanga batu na moi batu vraiment kolo vraiment côté wana merci beaucoup kolo apesanga moi batu pona leleza moi pasi na to ko expliquer ya olela ndenge nini po Eric Bokanga za wana okolela ndenge nini Berto Matuku za wana okolela ndenge nini Barigo Ndombasi bazana mikili no père bandal basé belé ba Yula Boris ba chancelier Mido et puis Robert Mido ba mote belé sika voilà tala siko ba vie na nga na ozotanga wana mo grosso Yula Boris ba yebi ke petit na banga terrain yeyo ba yebi ke nani vie na nga chancelier Mido ba yebi ke petit na bango ndeti nga bona Francis Roi de Gaulle hein sika zali pour ma belé ça ma belé ma belé ça ma belé donc bandal ne tombera jamais Paris tu on a Paris yo yebi ni on a tu expliquer okolela ndenge nini pour Berto akondima te maestro odama ki te ndenge nini c'est impossible Beric Bokanga wana ba olinga te na la mia donc automatiquement nazo vivre na ngai mais tout en bossant toujours donc tant na moni bon na bi non moto na tembe il faut to zala wana to kumba makambo lelo résultat na si batu ba moni l'album le plus attendu mondialement bango bazomona makambo sala 4 jours kaka so 5 jours apa mebina kid mais batu bazoyemba déjà banzembo olega bo DDD olega bo Jires olega boye donc na ebisio yo beti combien de chansons na kati album mais non sous CD ça va vie c'est photo vérifier oui mais c'est des choses c'est des abapesa biso comme ça to vérifier pour to linga to loba avec ba preuve baluka CD empereur louvo so ça va puis apesa CD les temps empereur azoya na comme ça voilà donc batala baromona na beti ba titre belé donc retirade c'est moi na nenga mabete retirade c'est moi tout ça le musala na ba masse belé mais charge pena goga na mboga bagi non maestro j'ai confiance atikela nga charge na beti banzembo belé bazwaka temps bakoyoka ngaku touche na ngebunga na kate boyo place tout bozo kaka ko demba boyo se retrouver dai goga na mboga imo alobi yango bolo kaka nzembo ser na so Julia de Luxembourg boyoka ne gogan a expliquer place wana donc CD yali awa de ana eto comme la biso bokomona botanga tout ça là na kata pochette mamne soto yali yoza mopandisa ngwa solo bana monde entier batala pinage l'album le plus attendu babenda yango yo donc l'album le plus attendu mondialement yango yo donc bana mboka na bazomona ko frère kitoko donc mamne soto ezali awa donc vraiment retirada yango yo batu banda kolela trop tellement batu banda kolela trop vanda mukomuso na kata laboratoire goka na epsinga mais maestro yo moni ndenge nini batu bazo plaire trop na ebité est-ce que tu mix bango ta moi soupe mo tenga mais pourquoi pas bazo montunga ale tuki mala moko bem to betango Tout le monde qui peut ça fait plaisir dans la grande famille Osaka dans Londres. Kota mbilinga mbala moko donc mbilinga pour découvrir makambo belé à champion. Avantage yango ezani ne nazo beta bodeza na Australie, France, partout bazo yemba déjà. Milinga do bazo yemba déjà. Gogan, on est champion, bleu belu beta katakate pas Kofi bleu to beta qui c'est bon. Et pas ya Gogan tout aux beta c'est bon public ba on dit ngo ça on est ni. Bon ezaka ezalo wa mono atanga ki bien na classe akoka moitié résultat. Donc mono atanga ki bien akoka moitié résultat. Quand moi jamais résultat ni so ba bise gazui nga na travaillera trop bato tu ba ebinga na travaillera sérieusement nga na zoka temps yoka Los Nikelos na zoka temps ya koyoka African Jazz na yoka Negro Succès ba komba ba orchestre na otango bato bile ba ebiango te Negro Succès vient nga Bavo Marie na zoka temps na zoyoka tala ba soliste nga na travailler Bavo Marie Franco ba vieux Dizzy Manjeku venez vieux Dizzy Manjeku so tuni ba te bela ba ebi na bango yete pour ça ba recherche na bato akala toujours mais na lobi Nabie, moi avant tambola. Moi na mobala toujours image ya papa na iti. Moi na moi si
donner baba tel père tel fils telle fille telle mère donc ils ont ningwana biso za ba congolais ba vieux ba tracer chemin pour na biso bazali ba docteur Nico ba vieux d'ici manjeku ba vieux nanga grand prêtre Maïka Munani yetu betani kuti banzembo belé na bandule to kutana vieux nanga Maïka na pesi moti Maïka Munani maesu donc ba vieux wana nyonso tu ba grand maître ba vieux nanga Beniko Popolipo ozu ba vieux na biso ba Roxy Chimpaka nia unia ba grand prêtre Manua kuwaku mais biso do walo kwa na livre mu mbato wana ngotoke no luga nini mutu aza mayele mwana aza mayele ozobendaka na tiroir alelo natanga na vie Manua kutangi lona otanga vie na biso ndeti vie mwana obeta na freezer boy vie Brazos batebele bayebi ete vie Brazos mutu abeta ba boya yoka ba guitare ya la kawana neti ba vie Brazos wana na ebite vraiment vie Brazos abete lomo ya ka unene Vieux Brazos mélange à basingawana moi franco pour yoka parce que peut au demba vraiment biloka franco ndekuteze belé wana kuti donc mukili na ngai otu ba mode na Ken. Donc, par tu vois, ça bien là. Angèle Mwaka en Suisse, hein? Angèle Mwaka Jude en Suisse, ça allait bien. Pourquoi papi on a la grande famille Osaka, nos Patricia Nenette et puis papi Diamouana, beau-frère à moto, Maramou Evanda. Mais champion Lelo, ma carrière nous lobby on a bâti plutôt au leki. Expérience nous aussi. Expertise yango na auto-ebisa expertise na zui ezaka lelo naza na capacité so na beta Nico na beti so na beta ngana travailler trop bavier donc na kimila ne ba na kimila na matière ekota yango moni na souffrate na studio donc ne to même na quartier la te wana so na beta viera mbwemo ya bagide ya banzembo nanga donc ti ame manga na studio ayibiki nzembo ndeti Kobetox na bito na auto beta dernièrement la 13e apôtre ayebi mala faire rigolo ngam na beta bablo wana tout donc ayebi ke odemba na ola la pongi po champion aller ko s'en charger donc ayebi ba style na ngai bien donc ngai soko nzembo moda soko ezo cadrer na freezer fola no pongi po matière à freezer ali na obimza ya ko na obenda na tiroir so na studio tant na beta ba mode zo ya mbala moko yango ngane na beta ngana beta toujours mélange na ko côté mon sali riff na lo kwa franco côté mon komi le roi bavon marie côté mon komi donc na komi le roi veut dizi donc nga sikoyo et lo e pesa un avantage yango na tellement na travail ba vie trop ba couleur na bango nyoso siko comment obima côté mso ngane ti Rugo Star côté mso ngane ti ve Beniko donc c'est une fierté. Moni ndeko na yo Chimanga Olivier Chimanga c'est l'album a betika ba bloko ya beta tant que guitariste est-ce que vous posez la pensée moko un jour au s'appelle au moi bon ndeko na Olivier Chimanga bon guitariste excellent soliste na PC bambote place à ali bon yena landaka même na ba débat alinga na moi a révolutionner pe ba guitariste en tout cas coup de chapeau ndeko donc on est ensemble de toutes les façons bien adage mon balobara les loups ne se mangent pas entre eux muto aibi musala ya kwa moi c'est moi kitoko donc à cause on a difficulté pas ndima muninga ni moi c'est pas kitoko donc fais la simple yanga na kamwa ba monsieur mususu na kamwa ba artiste mususu ba yamba na ba plateau uyo bandi ko finga bandi ko no ba artiste pourquoi ils sont trop minimes donc na ebité bato baza supérieur na penser faut œuvre ndé loba ole ke yo mokolo mon neti ba biso bonanenga mabete biso toza na tiroir na biso toza na bilubu e batama na kata tiroir ngoko ya boyo bandi discussion ba bimisolo ka nze momo na beta bo bundana na cheval par exemple bo yo beta ka ça va yo be bundana ba bimisolo na cheval pour potana na cheval pour bem to ko na bem te bem ezali wa bem ezali wa po yango ya loi plafond sur on nzemba Jules Luxembourg obeti ya bem na pas ya héritier Watanabe
Mais BM déjà, on a déjà, c'est mon mois de début. BM est bara. Ça la peine n'angai. Voilà, bah tu vas moi il m'a pas parlé. Côté ce que tu parles moi. Toi, Mariana va parler, hein? Mon commandant, n'a pas douté. Ah, Nzembo, n'a habité. Merci beaucoup. Merci pour comprendre. Donc, champion voit là s'exprimer pour dire que tout le monde a un talent. Oh, le saut si confiant. Tout regretter au départ, Franco, il y a tout belé, au Baleka, mais à travers le jeune esprit au Bayenango, tout le monde a venir est toujours meilleur. Mais est-ce que le champion musique est foutu? Parce que les jeunes, vous avez un droit. Musique ils ont foot, on a pas carrière autour de nous sali. Bon, surtout plutôt la vérité que foot c'est trop dire, mais so ba bibina qui na lire na musique, pour que la salle à travers Moussa nanga on se retrouve ka na lia ka don azo vivre. Mais ko foot so ozongi même pas ba vie na biso kuna état initial ba mo ba oye biso ke nan ba foot amité correctement na musique. Yango tozo lela na mboka na biso. Sokoda eza. Bon, en tout cas, terrain on est dans moi terrain mo viens dans un PDG Verkis qui a mon PC Moti. Là, ça n'a pas terrain, on a tepo. Je ne maîtrise pas trop côté wall. Mais ce qui est vrai, il faut naïbi que calamité et comme appelé net biso banze moto beta abatu. Il faut to ko taper na kati. Donc ça dit to zo ba droit voisin na biso ningi za la rose mo ba droit voisin na yo et dès que moto a se retrouver et ça l'a bien. Donc qu'on se retrouver pas tellement. Donc, dans tout se retrouver, il faut trouver la vérité. Pour musique, dans le Congo, même dans la vie, il faut aller là. Ça passe. Disque difficilement, tout est compliqué. Yo monzo mona par rapport na bamboka musuba propulser artiste na bango ba pousser bango ba de l'avant. Pour soi na débat mo za débat mo ba vie ba lobela rango tout le temps ba lobela rango tout le temps. Donc ils ont même débat na toujours ba lukaka wana donc to lobi rango trop. Ba que la biso pe mawa le artiste fois comme mutu mo boye ke evre ne bimi net biso to bimisa na carrière d'honneur retirada. Faut batuma ki mambangu ba somba go batuma ki mambangu ba somba carrière d'honneur retirada o. Vraiment na do la babo ya pirate. Bo pende oyo. Ba paye oyo na pardon. Pour moni wata nenga la boye wata soit se retrouver biso pe to za la bien. Ozo comprendre. Tant bino bodo somba disque tant to somba ma disque to teka matito pour biso sali musala qualité. Musala ya qualité salami ato to nyo kwa mama be na ba séance na ba studio tout ça là. Ozo comprendre. Donc makambo eza compliqué mo boya bo courant eza te électricité eza te wata absolument ba carburant ba makambo donc ozo mona nyo so eza inclure na kata ba dépense à dépenser trop bino pe en retour faut ba yoka pe mawa ba somba pourtant ba sombi bo wata se retrouver automatiquement biso pe to se retrouver carrière d'honneur ba somba ngo vraiment donc album so sombi ngo yango eza donc c'est un album traitant ngana na obenga ngo bon album mo traitant donc oyo so sombi ngo era wa meni mondial donc retirada so sombi wa donc to traiter na ba fenyo surtout la société à tout to bendi il faut son mango ou découvrir le bloc bela champion to qui n'a rechuté mot de la fin pour la lelo parce que la première partie ils ont ba fan tout Bolanda de partout à travers le monde ba fan tout dans le monde entier au Bolanda ngai premièrement ba fan nanga ba olela trop ba ebele ba na contact nanga mais ebele pe ba na ngoti bo profiter bo joie plus 243 089 976 35 99 ou 35 99 comme disent les Français, non? Ou le Belge, voilà. Donc, plus 243, 089, 976, 35, 99. Boubé nganga inabi ke bazana ba fan nangé belé ba luga numéro nanga ba luga contact nanga neti mutu nanga mo azo nga na Côte d'Ivoire récemment abi na nyoko ami mabe pona zo contact na yo. Ba fan tout ya monde entier na zo sabino kaka bolinga biso bande ko namno ba congolais. Boyebi kaka na bolingo nde Congo eko kende de l'avant toza na biso sone lo musute verbe musute to conjuguer à part donc bolingo kaka nde bolingo kaka to lingana ba congolais to lingana c'est ma biso ba congolais vraiment faut to lingana to sala lo la ba nation mususu et ça la biso vraiment bien. Moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant au moins 5 ans balvari to ba imamu lo ba tokenda ba Sénégal ba Gambie ba mboge belo mona bango na bango ne balingana bazana monde bolingo entre bango masana nga roten premier na yebi place ozali kuna Pepito Masikini
et puis mikolo yo na cadre ya coffrage na batamaki déjà na flat na biso ya kitoko bomo na release parce que tu as na quartier tu na quartier na fief ngata ke mona mvwete ba bomba nga directement pas vie na ngambaki pas mutu na ngam Louvoiso ba bomba nga awa no release na za a na cadre ya coffrage en attendant tout beta sorti na biso officiel et retiré l'album le plus attendu. Donc oui, c'est bimagi de bimi bino boyebi bana mon ante bo consommer l'album le plus attendu au bozelagi et bimi déjà retirada ya omoni na ali na tenir déjà oui ça tenir ya retirada quoi ya ba grand retiradien yango donc so botali na clip abeti fo bo mona na goga na mboga beta oyo ya moi genre na musiko donc ba mote ya trop na masa na roten pepito masikini na Paris place Ozali famille ko kufa te yo yebi ni nazo babu na ba na code comprendre yo yebi Black Forever Masikini Popol na pesi bino mbote place oyali mon frère mutunanga kati pasteur Doudou Mido Josis Dezeme na pesi ba mbote place ozali mon grand frère ya famille docteur Guilain Paka na pesi bino ba mbote place oyali famille nanga mobimba grand frère l'aîné de ma famille ya Jean-Pierre Kilenda ainsi que sa femme na ba nyon surtout na pesi ba mbote baza na Belgique donc na na bate belé na poto na pesi masa nanga Jordan kusa ba mbote na pesi soleil ba mbote osani Michel non Mimi Ciel na pesi ba mbote mutu nanga sister na pesi Mimi Ciel ba mbote na pesi ba artiste nyon surtout ya biso bazo représenter drapeau mboka na Parigo na Belgique partout na monde na États-Unis na pesi mon ami personnel ya na States na minute Laurent Kadogo l'un des meilleurs programmeurs na kata RDC Laurent Kadogo na pesi ba mbote place ayali na pesi masanga musu no kapanga ba mbote bo wana mabatu na ngai ba grand musicien ba grand guitariste mboka no kapanga et puis opéra bien ba soliste et tout mais oui Nyankane na uto yebisa mère akobanga ba mère musutin moi c'est kitoko akobanga jamais moi c'est kitoko mususu so moni mutazo finga batu bo vérifier na bien ponete ngana ninga mabete batu tu bayibike oh yo mo grand prêtre quadra obinga 12e dan siko 12e dan da kubanga badandi musuneni donc c'est normal ngaf na respecter ka artiste minene na yebike bayibi bulo na bango bien ba Costa Pinto baze belé Balvarito solo baze belé baze Burkina Faso mbokali mbokali ya mutu na ngai baze belé ba maître Fikare ba Messi ba nini tout ça là ba Messi solo baze belé ba guitariste baze belé vous allez maison Aurélie ça et puis sur place donc dans quartier merci beaucoup alors to comme presque na sous émission le temps peut mon staff mobimba donc ne kan expliquer bino donc ola la nzala nini to benga bango ba côté na souka donc un grand merci d'abord na Herman Amporio moto to na Amporio na belé c'est-à-dire cameraman ou avant ma solo na ndenge ya kosarana te pichu mangaya to bosanité de la nation la Cléboa RTB les dans la Londres et puis Paola Schengen donc c'est-à-dire moto azo vanta masolo na ndenge mokete Paola Schengen na Londres kangi masolo Chimène Kiala na Paris tout d'accord moi c'est Homos la noblesse de la presse congolaise ya Rosambe Zate numéro affiché au bengi bisera masolo solo là ba solo là yo tout